comment possible Kisekedi dépasse du pouvoir depuis Mambo ya Est bandi Mambo bananga ba ça Kisekedi est-ce que lo sala ngote nanga donc nanga komi na musala makasi koleka Kisekedi donc quand ba troupe armement o ezana kati ya Goma ils ont brillé ba maman ils ont violé ba jeune ba zone ba M23 est-ce que il na pour ça que M23 a sa rébellion constitutionnelle donc azo kanga bateau ba ça ba trouble bateau Kisekedi a manipulé ba ça ba phare DCT et ça va soldat au Kisekedi à lokoti bana ba kananga na ba mbujima ibangonda yo pesa ba kombo wa wazali mais c'est que Kisekedi soit linga ba congolais solo pour la nini akangaki ba banque na est ya mboka pour la nini akangaki ba banque a pénaliser est-ce qu'il y a moni ka pénaliser ba étranger non a pénaliser ba congolais nanga ye a installer bango a sali bango banque lelo a sali franc congolais car o yeli ma na Kinshasa yango yeli ma na Goma yango tozo loba ajuster eza nani oyo azoboma mboka nani oyo azopénaliser peuple na ye moko na Goma donc moi basala ba activité commerciale ezate po yo bloquer ba banque est-ce que wa Kisekedi azolinga mboka bawazalelo eko baza résister toujours na Goma toloba nani tayeli biso bawazalelo po lelo balobaka okabila mta koti ya biso ba infiltré akoti ya biso ba rwandais mais soki lelo to résister na bawazalelo mutaye de fourni wa wazalendo tiba mosolo pona abotoli ba FARDC minduki apesa ngo pa wazalendo baza bata tribune na ye ba wazalendo ba défendre Congo te bazo défendre régime ya Kisekedi ba défendre Congo te ya moment de se bande konso wa wazalendo ba tiko okufa na bango inutilement ba rejoindre nanga na ndenge longo bani parce que ba bunda lit ba ya ba longo la gister muto asala po mboke souffre po na minute souffrance na biso za Kisekedi mais bango bakanga matata polo faut pas zonger la procès 100 jours après bakanga matata polo faut pas zonger Nicolas Kaza na ba lampadaire après bakanga matata polo faut pas zonger la général tango fort à détourner ba mbonga minduki après bakanga matata polo faut bakanga Fidichi manga coopéra minéré na ndenga kimoyibi bazongisa na ba procès wana bazongisa procès aram bakanga John Ngundu mbonga coronavirus avant biso de tout tolinga ke matata polo le kana justice mbati ko sa justice à tribalisme oh ba benga c'est le tribal matata ponyo asa ne porte quitter matata ponyo akoka to za président de la république na kati ya Congo Tokuta lisusu bongo bon na poussé na officiel car na cadre d'émission na biso ou te mesana ko sala analyse politique concernant situation politique ya mboka na biso RD Congo bo ba invité na biso mesana ko bango ba lobaka bien ba to basenga to zonga na bango yango to mesana ko sala ba invité na biso to zana ndeko ya Nick na mopanzi kuna ye aza sur de monter ya les gars déjà les autres ba 7e 6e fois les candidats na biso à chaque fois to benga ke pa lobela mboka azara dispo toujours pour que à répondre à ma question na biso. Donc merci na maître Vicky Mputu ici comme toujours mi pas na to tourner émission. Merci na babonné tout ya biso à tous na niveau continuer ko s'abonner massivement pour que bozwaka ba émission kitoko ndeko ya Nick boni. Kimi eza mopandisa ngo nzamba monti biso susu na sepeli suko mona bi. To ya mbio lisusu. Magama Congo depuis guerre et banda to la to la to kaka makabibi makato vanda sur toki ex-ministre ya finance Nicolas Kazali bimisusu ayego lo bamaka so yale ko sala makuna kuna la so pe simbongo to kabona no le reste après et puis ba créer puis ba entreprise mo 53 et là mo ba sala wana compte sa présence pour que mbongo bimaka 80% budget zara pona ba institution donc 20% zaka peut la maramba population ko bani pona mo pandisa ngo marambo Nicolas Kazali lobby na ebité journal de mission ya biso to sala kala o eleka na marambo Nicolas Kazali lobby mais quand on sala en concordance donc ezelo côté to ko loba lisusu pour Nicolas Kazali lobby te donc eza makambo Nicolas Kazali lobby eza makambo oyo et aussi la résister pendant régime qui se que de continuer à résister na qui voler na qui moyibi Nicolas Kazali a raison mon pandisa a lobby makambo yo donc tu connais Nicolas Kazali na bato musu ba kumisa ki se que nani auto PC raison Nicolas Kazali a lobby makambo oyo avec commissi budget na 4,5 milliards après sur saison qui connaît la kaka toka bolana le reste après mais mon pandisa ngo
les chefs en Mouibi, chef Nicolas Kasa dit total a été les chefs présents à Bango ba Miibi. Mais ça qui c'est que dit. Et ça Nicolas Kasa dans le lobby makambo le kaka pour c'est normal. Tout le monde a déjà ba détourner banda procès 100 jours et kenda. Ram kenda wapi. Bon ça l'identité nationale pour na Congo, ndongo bimé kenda wapi. Mais mon pas dit ça. Makambo Nicolas Kasa dans le lobby il y a un moment où la vérité va étouffer en haut. Vérité va étouffer en haut. Souka souke obima, rasolo lango obima. Il y a un moment où Nicolas Kasa de la lobby, nous sommes pas obima, nous sommes compris sous Nicolas Kasa des installations, il y a grave. Si yo, situation beaucoup yande, tout le monde va corner nanga FC M23 bazaka bakanga baka kuna. Total ki tout le monde cordon Willingoma, ou aza cordon ya rébellion kuna. Aza nani aza major disons. Akangi ba troupe mo bezo semé ba désordre na ba banlieue ya Goma ba bazalendo bazali ba FARDC bazali et puis na ba policier ko bani par rapport na au samedi passé on t'a présenté ba pendant la stade de l'unité à Goma devant presse. Mais mon pas dit ça ngo tant to lo ba ke nanga sa rébellion mo constitutionnel il faut to pesa ta nanga ba flair parce que comment possible qui sait que du départ du pouvoir depuis mambo ya est bandi mambo ba nanga ba sa qui d'être que sala ngo nanga comme na musala makasi kolega Kisekedi yo kanga ba troupe armement o ezana kati ya Goma ezo mbrier ba mama ezo violer ba jeune bazo ba M23 M23 est-ce que il na pour ça que M23 a sa rébellion constitutionnelle donc azo kanga bato ba sa ba trouble bato Kisekedi ya manipuler baza ba FARDC eza ba soldat o Kisekedi a lokoti ba na ba kananga na ba mbujima bangonda yo pesa ba kombo wa wazalelu. C'est normal, tout ça recensement, on a pour ça pour qui c'est que les sous Wazalendo le monto le bara. So que le guerre est ici ba Wazalendo est que baza ba résister toujours na Goma. To le banem ta eli sous Wazalendo. Pour le ba ba kabila mta côté so ba infiltrer à côté so ba Rwanda mais so que le to résister na ba Wazalendo. Mta yo reformer ba Wazalendo ti ba mon solo pour aboto li ba farde se minduki a pesa pour ba Wazalendo baza ba ta tribune na yi. Ba Wazalendo ba défendre Congo te. Bazo défendre le régime ya Kisekedi. Bon défendre le Congo te. Ya moment de se bande de konso wazalendo. Ba tiko okufa na bango inutilement. Ba rejoindre nanga na ndenge longo bani parce que ba bunda lit ba ya ba longo la gister. Muto asala po mboke souffre. Pour la minute souffrance na biso za Kisekedi. Souffrance na biso za Kisekedi po lelo Congo tande Congo komi. Congo zongi koleka ko ndenge président Joseph Kabila kuti la rabiso. Mboke zongi na balkanisation. Donc mutako uta Kinshasa ta kende Goma. Mutako uta Goma te ya Kinshasa. Ezaki kala ta Joseph Kabila. Mutalongo isiro ake Goma mutalongo Goma aye vira mutalongo vira aye Kisangani mais ta ya muto ba bengi mwana mboka soit disant mwana mboka mais ta le ndeko ya biso Nicolas Kasa di makamba aye ko bimisa. Ba détournement donc tant de ba mutabomi mboka ezaki Sekedi mutabomi na bato ba ko intervenir à l'équipe émission zo ko intervenir mais et comment ça la sonne na ko discuter oza muta Kisekedi soni ko discuter pour na mboka. Mais comment yo vous appuyer nanga le même nanga olobake mais c'est Kisekedi jusqu'à bato akufa combien pour ndima ko négocier ça conseil ka boma pe na bato jusqu'au mutabongo ka boma ba congolais mukubandi sango bon nanga soki awoboma ba congolais mais ngana ebiso ke na bilicho yo na Kinshasa na Goma place eza na paix place eza ke soko va déjà sécurité na bilicho za Goma ona Goma te non mais toujours dans des formations bato ba na mais na bien ba bitaro ba fana na Goma ba sa ba congolais ti so ba bitaro ba fana na Goma omoni ke nanga oboma ba olobango mais place nanga za bato c'est la première fois depuis mambo Goma banda nga la diaspora na kati ya Goma zo le badi c'est la première fois atambola 24 heures na kati ya Goma 24 heures ba banque ils ont travaillé ce qu'on a tuni boule mais c'est que l'histoire linga ba congolais solo pour la nini akangaki ba banque na est ya mboka pour la nini akangaki ba banque a pénaliser est-ce que y a monique a pénaliser ba étranger non a pénaliser ba congolais nanga ye a installer bango a sali bango banque lelo a sali franc congolais car o yeli ma na Kinshasa yango yeli ma na Goma yango tozo loba ajuster eza nani o azoboma mboka nani o azo pénaliser peuple na ye moko na Goma donc moi ba ça ba activité commerciale les pour yo bloquer ba banque est-ce que on ma Kisekedi azo linga mboka de au moins commentaire à lobby de quoi na oyambaka inga okumisa toujours Kabila za wale to na pe na so maestro vika ko tia image ya ndeko na viki otomba dernièrement ndeko Christian za membre IDPS a salaki mo ba révélation mo sur président Joseph Kabila ba image so dit maestro vika ko balancer des mots extraits
autant ndenge à démentir que Joseph Kabila za congolais te Joseph Kabila pesi ba kombo mo so ba kaze vous n'avez de soko bani par rapport na on a de image mboka mopanzi sango eloko tuninga na sepel pena makasi donc na remercier juste comment aux amaïle makasi. OK, ndeko Hippolyte Kazemberembe alias Joseph Kabila oyo ba flatter ba bengi na kombo ba China rambo ba kombo pesa biso kanda po eza kombo na été. Alors ye ezala ki ndenge nini lokola ba dominer ki biso na kati mboka na donc ba infiltrer armée et salamate na mboka moko accord ya Nairobi au Bakena ko signé en 2013 médiateur ezalaka ancien président nigérien Obasanjo ba signé que non ba sala brassage et mixage na kati mboka na biso et salamate na mboka moko exemple l'autre na kati Angola. Est-ce que l'Angola peut accepter de signer un accord avec les Namibiens, la force namibienne puisse intégrer notre armée d'ici? Non, ça n'existe pas. Ndeko Congolais ozolandanga. Kozwa mwana ya ndekote o l'excès pas batuke ndewona. Ko favoriser mwana ya mandaté mwana ya boité pendant que yomo na capacité ya kobota. Neti nga na vie na ko bala jamais moi siko ya abota parce que naza na capacité ya bota. Moi si na ndako ngamo mutu la boté bana. Nalandi ndeko wana ndenga zoloba bon bande kwa biso ya IDPS problème c'est pas la bangwezani mais na mona wa bana manque wa yeba histoire en mboka so ba yebi ma vraie histoire en mboka c'est la première fois faut tout na on va pas ça nationale ça qui c'est qui dans les pères so ka bimela wapi en plus si ya zoloba kenini yo je a EPC ba kombo belé o ifaka pesa mais mo pas dire ça mon tango biso to yeba ki Joseph Kabila muta présenter biso Joseph Kabila c'est musée dans Zobate. Est-ce que bana nyonso tout oya musée ko wanga na bana na yepo bimisaka Joseph Kabila mais mutu wana ayo ça l'émission ça l'émission pas ça non mission ya tribalisme alobi le lokote alobi mangama mboka te donc il y a zo finga Joseph Kabila. Est-ce que Joseph Kabila Joseph Kabila du pouvoir na 29 ans s'il te plaît na 29 ans makambo Joseph Kabila kuta na wana kata Congo il faut tout na ye. Est-ce que c'est que da kuta na ngo qui c'est que da kuti budget résister na kata Congo qui c'est que da kuti armée ba planifier déjà résistaka mais Joseph Kabila kuta budget ni Joseph Kabila kuta armée ni yezo le Joseph Kabila aza Rwanda mais nani oya sangisi ba congolais. Est-ce que les gens mona étranger a que sangisa bana mboka mususu so le Joseph Kabila étranger ba kombo yazo benga yi mais lelo qui c'est que dans pouvoir lelo qui c'est que dans pouvoir rassembler ni oya zana oya ko sangisa ba congolais yazo ko kize Joseph Kabila étranger oui to boité bango bazana pouvoir bazana justice bazana armée bazana économie baluke la biso ba vrai père à Joseph Kabila na mini chopo bango bana nyonso ole ko ya ko loba ko kizaka Joseph bando kize Joseph Kabila lelo te yango to yebisa pas ma excellence Jeannette Kabila za grande sœur na yeba zambula mo dogi mo loli image générale mo pandi sango problème c'est pas ba IDP ces années makambo bango ba yela biso ya ko chancer ba nationalité ko ta biso souté biso to ba congolais to ba kinois yeti pe ona loba na landa kindenga lobaki azo lobaki ya tout le monde lobaki ya robota na moi sauté akolinga moi so abota te mais qui c'est que yemo moi so vivre na yo aza pouvoir le Denis Nyakiro atangela nga mwana qui c'est que yo babota na Denis Nyakiro akenda ozwa bato batonga monument ya Kisekedi na mausolée na ye ingénieur rwandaise yo ye jango akenda ozwa ba frère ya Rwanda aya na bana Congo atia bana ba ONG mais tant bon ba makambo yango moni to lo ba IDPS ba ba juste donc bango ba yoko la politique te libanda ki position et ça clair ba yoko la politique so ba yoko la politique mais nek Joseph Kabila pesa bango pouvoir mais biso to ngato ba sous combo Joseph Kabila te pour congolais ti le ceux qui a le ba combo ya Joseph Kabila c'est que qui c'est que da échoué na mandat na ye biso to ba to faut combo Joseph Kabila bunga même yé mo ba ta IDPS c'est pena ba comme ba communicateur à Joseph Kabila bango ba pesa Joseph Kabila actualité ole ba le ba bilan na bango ole ba le ba ni Joseph Kabila tika biso to bongisi ni Joseph Kabila bebisa biso to bongisi ezalaka te ko yanga ko akiza mo pandisa ngota bo ya mbaba bongo il faut retourner raé to le la politique non que ko le ba komba individu tika nzambe HG nationalité ya mutu yende kona zo le ba Joseph Kabila awa za Rwanda ye ana Angola awa afanda na identité ni afanda na identité ya mbetu na oyambe bina tout ça bien mbale mo pandisa nga lingaka mutu bongo aya to chamaka na mesa tunaye tunangai yazo fanda na mboka on Angola na identité nini pour numéro 1 wa kizara bato batali étranger nié mo pas étranger na kata mboko sikoyo na parlement pe kunezo ndongo na makambo ya sénateur Matata Ponyo loazaka pe candidat na présidence
candidat malheureux ils ont on a kuna bakanga projet ya Bukanga Lonzo kende zonga excellence vitale kamera za s'opposer za makambo za ndeni mopandi sango mais bango va bakanga matata ponu faut bazongela procès 100 jours avant bakanga matata ponu faut bazongela Nicolas Kaza na balampadaire avant bakanga matata ponu faut bazongela général tango fort à détourner bambonga minduki avant bakanga matata ponu faut bakanga Vidichi manga coopéra minéré nandenga ki moyibi bazongisa na ba procès wana bazongisa procès haram bakanga John Ngundu mbonga coronavirus avant biso de tout olinga ke matata pona le kana justice mbati ko sa justice à tribalisme o ba benga c'est le tribal matata ponyo aza ne porte quitter matata ponyo akoka to za président de la république na kati ya Congo matata ponyo aza premier ministre honoraire ce qui le loto reconnaître balkanisation soldat comme on mbongo na banque maramé surtout comme na banque c'est matata ponyo ana F ko lega Kisekedi d'avoir organisation matata ponyo te ça tandis que association va procès 100 jours on va lampadaire Nicolas Kaza da bubu se kenda wapi John Ngonda so mbongo coronavirus se kenda wapi mbongo identité o bima po basa identité ba congolais e kenda wapi o avant donc c'est procès ya matata ponyo abana na ko zonga na ba procès ya yemoko ba 100 jours ba lampadaire ba mbongo coronavirus ba mbongo ba ram de tout il faut zonga na po ya zonga na po ba sala justice mo tribal les clairs les tribal mité sala bango pour la justice to bango ba sala ya ko tolo ba na mboka biso muto ba Kisekedi a été parce que Kisekedi aza homme d'état président Tshisekedi aza homme d'état aza homme muto aza homme d'état ça la beauté il faut kanga ba mbwana yo le ba ya ko finga ka batu biso to ya posa kimia Kisekedi azu mboka na kimia azu nyosa yemo ka le ba ke armée za civilisée armée za organisée yemo Kisekedi azu mboka na kimia batikele tous les 26 provinces mais lelo ndamba wa province si luki na maboko ya Kisekedi eke wapi sikoyo na ba bwende ko yaniki yo yaka ko s'attaquer to na président Félix Antoine Tshisekedi soso atuni azamu to abeza ngala so côté positif na ni na ba 7 ans au sein de pouvoir ba côté positif au mona moi ndio zaki na Kinshasa bon côté positif ya Kisekedi ezaka nda bete wengea na ndepesa Jean-Claude Van Damme passeport diplomatie c'est ça positif les on a rondimile ya ngwana abetsa ki wenge abengisa ba Gims apesi ba diplôme ba passeport diplomatie apesi ba Jean-Claude Van Damme abeti wenge aili biso bali Jabir c'est ça donc positif ni ya ngwana on a rondimile la part wana donc azali longo te sora alongo na mo banzela tamo ba mo pandisa ngo projet nyo asali mo be call pe na ba province wana atongi école wapi atongi école wapi biso to ba kinois non na ba province wana asali mo école nini kombo na ngo nini Kisekedi c'est mafiateur Kisekedi aza le kuta eta pouvoir ba le kuta ba bimisa so ba market ya ba zandu ba market ya ba reina lelo wapi zandu esili bendie bakanya ngona nu fa ba yoka na bina bendie zandu akasu ya biso te koma ya bendie Kisekedi apesa na maboko bendie e komi ya bendie zandu hôpital mama yemu nyonso wana e koma ya batu mais to ba Kisekedi oteka na mabela Congo bakosa ba accord na bona na nanga na doa ezali accord ezali na compte ya Congo te ezali na compte ya Congo te eza nini Kisekedi bayoka na Kagame pona ba minéré yango moni bananga ba récupérer place oyo ya tekelaki bakatane wana bananga ba récupérer yango moni ba esi babi biso faut to sala ba relation musuna nanga do yo koto yo oza solo ko simba te yango moni ba yena Kagame bakene na doa po Kagame mbongo ne oya zwaki ba pesa ba avion mais Kisekedi mbongo ne oya zwaki pona cop wana pona cop basali na Kagame atika ngokuna na Qatar bakanga mbongo wana babi yo avant to sino mbongo wana ba pesa formation avant to sino mbongo wana il faut récupérer Goma na Bukavu pour place biso signer ba accord na to zo minéré bananga bakangi yango mwe bakene na doa bakene te pona Congo après ma doa solution ni to zwaki baké sur les États-Unis ba signer accord États-Unis a signé corps na Kisekedi parce que Kisekedi c'est un mafiateur Kisekedi c'est un corrupteur corruption na kata régime à Kisekedi États-Unis a accepté makambo wana te États-Unis est un grand état bas aux États-Unis roi te ko ba mona roi Brazzaville ba mona roi Rwanda ba sakate États-Unis États-Unis muta sala likambuti na mibeko na bango te eza roi Kisekedi a violer ba loi constitution mboka non États-Unis za bongo te États-Unis pour bandima Kisekedi il faut
à répondre la liste à bateau ben c'est qu'à répondre bon pour États-Unis mais oh mais maintenant là que bateau il faut quand ba Denis ba na kati bateau ni qui c'est que di ba na kati bateau ni mais ba mibi ba ça ba mbongo partout ba yibi ba piller Congo est-ce que mboka kwa Congo la minute ko en avion Congo en avion la minute la régime qui c'est que di 8 ans Congo sans avion mais qui c'est que la Kuti Airways les Airways c'est kinda Transco ba o moko Transco o bango ba ziki sango na ba régime na bango ba tumba na ba régime na bango o bango ba yeli biso wa Transco ta transport ndenge komi mais bozo yo bo akize biso matata ponyo aza intellectuel ko leka régime na bango batika matata ponyo avanda ole bango batata bakanga matata ponyo bazo so procès 100 jours ba minimum yo so bakanga na 100 jours ba bimisa biso to mona bango bazo so procès ya bakaba o akaba so na ba colonel na bazo so ba procès wana poto ndima bakanga matata ponyo ça n'importe qui te na kata Congo matata ponyo na bateau batalela kaye matata ponyo l'équipe première mise après ça na ba ministre nyonso balegi pa Kisekedi na ta Kisekedi okotangela nga moko akokana matata ponyo za ozomona venir mboka na biso ndenge nini pour toza ba congolais on est bien chez soi même toza na bangola et c'est comme toza à l'aise voka côté na biso pour mboka so ezape bien biso toza bien parce que bato ba se réfugier après on kima ba difficulté ou eza na mboka na biso ça il faut to reconnaître so avenir mboka ozomona ngo ndenge nini mo pandisa ngo même yondo na libota na yo moi na mukia ida venir na te mutaïba venir on les a yo Kisekedi le roi ida venir en mboka te ya Congo mboka yake na kufa ta oeza oyo Kisekedi to asu muto article les tenter mboka yake na kufa eloko nini oya bien Kisekedi aina na kata Congo oeza la te Kisekedi aina kimoyibi Kisekedi aina lokuta Kisekedi aina kofinga ba politiciens Kisekedi a BBC relation Congo na ba pays nyonso ya tout en tout wana bango ye kaka parce que nini a respectaka avant eloko te ya respectaka babom tala mo pandisa ngo il ne peut pas conseil que babom mboka mais makambo Nicolas Kasa da lobby na makambo biso to lobaka elo ni ezanga to le baksa pour Nicolas Kasa da lobby ngo clair mbongo ya l'état bango bako saka na ngo to kabola nanu to pesa no Kisekedi azu ya pesa Anthony akosa ba folie na avion apesi ba David Mangaya apesi ba Jacques Kisekedi reste wala pe ba yo raisonner les peuples congolais pe ba raisonner les yé moko na batuna ya présidence basana na ba salaire par mois ba salaire 3 fois Nicolas Kasa de lobby faut tel interview na tina suka o bo tel na ndam faut ko landa ngo mobimba makambo lobby Nicolas Kasa de di ce que toi na posa to mona ministre de justice a interpellé makambo ya lobby to mona na justice na kwati ba bakanga matata mponu po mbongo bango ba détourner na matata mponu ya bango leki na régime na bango de matata mponu ko to mona tongi université matata mponu atongi université so ya bango ba yibi batongi nini nakata Congo babakisi nini na via ba congolais mais matata mponu abakisi impa na via ba congolais atomeli bango université moderne mais mo pandi sango mutu nini ofu bakanga Nicolas Kasa di to matata mponu. Merci beaucoup ndeko Yannick na moni ozala kaso ba so vika zali kambatan mo liloba suka boto continuer na biso bon liloba suka ezaka ke bandiro na biso ba congolais to bunga lit auto na pour ça que Kisekedi a longo la pouvoir Kisekedi a bomi Congo zone sibiso na Congo 1800 Congo o Joseph Kabila zwa rap o Joseph Kabila zwa to no vanda na bakita mabende na baba o Joseph Kabila zwa to so ata avion te to ebata transport à l'état te po nyonso o Joseph Kabila kutaka sera mobutu kufaka ba nyonso kufaka mais lelo to loba to na posa biso ba Congolais to za bata mayele to lingi taka batu moko bazwa mboka bakanga ngwa otage non to lingi Congo ezali ba Congolais sa mandat mais mo pandisa ngo Kisekedi temps aussi sa mandat ezate aussi sa mandat pourquoi muta sa mandat ba azana cahier d'adresse te ana carnet te mo pandisa ngo Kisekedi atato pesier 5 ans alors ça est logo te parce que déjà baby c'est les bandeli tant de nous c'est gars sur là bananga di bazali la bulaka na yoka été pour là lelo nda sur là bananga et simba soutien pour ça c'est ça Kisekedi atika pour Kisekedi za bibo ba congolais yé mutu asa pour Congo na minute to za la régiliser partout na ba Burundi ba ko moni la biso ba Rwanda ba ko moni la biso ba Ougandais ba Tchadien partout voilà pour ça Congo ils ont gagné Joseph Kabila tikela ki merci bon mbote lelo zate bon na pesi mbote na maman Chloé na retour na mkonza ma papa na pesi mbote na bana roi 11 na pesi mbote na Imoro le grand ingénieur Vicky pour tout donc yé asala nga pona ça na pesi mbote sur na Imoro ya Toms mo pandisa vous sani ndeko wana ya France
Ah, ben la moko ni c'est fioti, ni c'est luzolo fioti à partir Paris na Rennes on a posté. Donc yé wala man noko na ngai. Donc yé a fait nga mambo ça bien. Mais na ebi ke to bunda bitumbe aussi manoko. Ya yo ya ngwana. Merci beaucoup maître Vicky pour tout. Merci na Chiko Kanda, mutulanga mobo. Merci à abonner tout le monde continuer à s'abonner massivement. Allah Yannick Ezalaga, prochainement bon faire de Galing de Christian. Oiseau défendre de boiseau défendre et toujours à tout prochainement na ba vidéo monsieur check.